Bonjour encore une fois, bienvenue na Katia Analyso avec Gilmas. Toza kolobela makambo ya musique na biso, précisément notre sœur, notre charmante star Cindy Lecker. Cindy Lecker a commis sujet ya monkeri, sujet ya critique ya mutu nyonso. Donc mutu nyonso comme na simplicité ya kofinga Cindy. Même ba papa o baza ba marié. Pona koluka visibilité, il faut baya kofinga une femme congolaise. Yangone nazako ya kolobela oya kosepela na ba point de vue na ngaite. En tout cas, je m'en fous, je dois défendre ba valeur oyo nazomona eza importante. Cindy Lecker ti lelo bato ebele bandimakate ke akoma mwasi ya Koffi Olomide. Nalobaka na ngai bolinga te, bokoki koloba nyonso bolingi, bokosala nyonso bino boza kolinga. Koffi Olomide mutu aza na choix ya kopona mwasi ya vie na ye. Encore une fois, Cindy atikala jamais koya koluka Koffi Olomide. C'est Koffi qui est parti vers Cindy Lecker. Soki bino bozomona alia extra, bozomona alia nde soki suka ya ba carte ya basi kitoko na mokili. Mes chers amis, eza na batu oyo bakipaka kitoko te, bakendekene na bonté ya motema. Maman Oyo Alia, c'est une dame qui faut retoper sa paix respect. On doit la respecter, qu'on le veuille ou pas, c'est une femme congolaise, on lui doit du respect. Une chose est vraie, Azala qui peut moi si à Koffi Olomide. Avant Azala moi si à Koffi, Azala qui peut moi si à Mutu. Mutu o Azala qui na Alia avant Koffi, aboya qui peut Alia. Amona ki eloko ya extra tena epa ya Alia, pour qu'il n'est pas Mutu musu aboya Alia. Natawana Alia Azala qui jeune. Se botali âge ya Alia lelo na âge azakobota Didi Stone azalaki jeune. Mais malgré ça, Koffi atikala kolobate ke yende mwasi mobali ya liboso ya Alia. C'est que avant Koffi mutu mususu azalaki. Mutu wana pe bino bozo komona Alia za kitoko lelo. Na tango ya jeunesse azalaki kitoko koleka lelo po aza deja mubange. Na tango wana azalaki na mobali oyo pe aboyaki ye. Donc tango bino bozo mona Alia za extra, mibali bazo mona Alia na ndenge wana te. Mibali faso baza komonela Alia na ndenge bino ba fan ya Alia boza komonela ye eza différent. Tangu oponi mwasi oponaka mwasi pona kitoko te. Ezalaka na ba valeur oyo komema yo kende pa ya mwasi. Lelo Alia akomi passé ya Koffi Olomide. Avant Alia Koffi azalaki pe na basi misusu baleka. Koffi azwa Alia, après Alia pe akenda lelo azana Cindy Lecker. Boko lekisa journée mobimba bofinga ka Cindy Lecker aza muindu kuise na yeza kitoko te Koffi asalaki nini po akende kokweya na mwasi oyo. Ba papa baza koloba makambo wana, ba papa ya mikolo bafandi pe na poto baza koya ko critiquer Cindy pona habillement na ye. Na kati ya biema na soki botali photo wana bien, Cindy Lecker alataki kola ozalaka visible wana. Et puis à part wana, est-ce que yangonde e atiraki Koffi? Est-ce que Koffi asia lobaki na télévision ke alandaki Cindy Lecker pona mipende ou bien pona suki ou bien pona mulai? Koffi alobaka ba qualité oyo monaki epa ya Cindy Lecker eza ba qualité nanu ya kati. A part kolobela nanu libanda tokota na kati parce que bato ebele babosa na ka beauté ya Cindy Lecker ya libanda. Tellement que to meseni kotala basi balati ba biloko ya lukuta ba plante ba mèche. Mais Cindy abimela na stratégie mususu. Oyo bino bo meseni komona beauté ya ba plante ba mbanzaka ya lukuta ba suki ya lukuta. Mais Cindy ayaka na marque na ya naturel. Azana somo na mutute. Cindy akoki kosomba pe ba kabelo. Cindy akoki kosomba pe ba plante ba biloko na bozalaka nango. Mais aponi kozala naturel, aponi komemela bino eloko ya sika. Oyo ba papa ebele bazoko ka comprendre te kolobaka ka bilobela. Bandeko, Cindy Lecker tokota nanu na makambo ya kati. Koffi mutu ayebi kati ya Cindy Lecker. Koffi mutu ayebi motema. Tango aza kopona mwasi, eza biso bato ya communauté te koya ko imposer ye mwasi. Ye mutu ayebi basi. Boyebi combien de basi baleke pa Koffi? Combien aboya?
ba journaliste bomona kawana combien ebele bayaki bazo fungola makolo pa ya Kofi, mais Kofi a sauté bango nyonso ake kopona Cindy. A plus forte raison tant boza koloba Cindy, boza ko critiquer Cindy. Botala ba journaliste baza ko finga Cindy. Onyoso basala ka ba émission pona ko finga Cindy. Bango tu balukisa Kofi Olomide. E bongo soki Kofi abalaka bango. Tolo bananu lelo Kofi azala na soki Marlène Kasanga. Marlène Kasanga wana azala mwasi ya Kofi. Est-ce que bokoloba za kitoko koleka Cindy? Malgré ba make-up ba maquillage ya sala kazala kane toujours mwasi moko normal. Aleka ka 5 sur 10 teza la ka ba 4 ba 5 sur 10. Bozina ndeko na biso osoki Arlette Kajinga pe. Bango tu baleka na makola Kofi, pourquoi Kofi atikala jamais kolinga bango? Bango basala ekiria kozala contre Kofi po bafinga ka pe mutu lokola Cindy. So bozi bango botala sika Cindy oyo tolobela na sika libanda ya Cindy. Nasina lobaki yango kutu azoya saba plante, saba perike, saba mesh. Mais azako bima kitoko na naturele na ye koleka Arlette Kajinga koleka bango nyoso. Pona bino soki pembe eza ko signifier beauté, pona Kofi Olomide pembe eza synonyme ya beauté te. Cindy aza bois noir, nzete moindo, bois ya mannequin, bois ya sequoia, ya donc ya bien. Na beauté na ye wana beauté naturelle chocolat na ye. Botala ba mannequin ya lelo. Ebele bazalaka ba mannequin bazalaka ba chocolat nzoto ya Cindy Leker. Beauté yango wana. Bino boza ko se baser na beauté ya ba maquillage ebele, beauté kozala pembe, kozala soki masoko minene, wana eza beauté te. Cindy aza beauté selo Kofi Olomide. Kofi mutu aponi aza mwasi koleka basi ebele, aleki kutu basi ebele na kitoko na communauté na biso. Cindy aza ko incarner mwasi ya ba valeur selo Kofi Olomide ye mobali na ye. Yo pe mwasi na yo aza ko incarner ba valeur selo yo. Ndeng façon oponela ki mwasi na yo. Eza façon Kofi akoponela mwasi na ye te. Yo soko za kolinga mwasi ya pembe ube mwasi ya biloko ebele na nzoto. Kofi po na ye eza ba accessoire. Aza na ba essentiel oyo aza ko luka epa ya mwana mwasi. Cindy Leker ase a séduire Kofi Olomide. Aza ko vivre vie na ye ya foyer. Bo mata bo kita bolinga te bo sepela te. Aza mwasi ya Kofi Olomide, aza mwasi ya légende ya musique ya mboka na biso. Aza mwasi ya légende Kofi Olomide Agwe Pamumba Antoine. To mata to kita mwasi na ye wana. Communauté mobimba, boko fungola ba caméra, bo bandi ko critiquer, bo bandi ko clasher, ba mama o batikala jamais kolinga bango. Ba mama o baza ba irresponsable, batikala na bana mibali bakima bango pona kozala na ba fitilité, ba ebi ko attirer mibali te, mibali bakima bango. Okozala kitoko mesoki oyebi ko attirer mobali te akokima parce que mwana mobali atalaka alulaka na oyo aza komona nde alulaka. Soki ozako se présenter moche, ozalaka propreté, mobali akokima. Mais Cindy Leker, ayebi kozala propre, ayebi a comprendre déjà makambo ya mibali, ayebi eloko nini mobali alingaka, spécialement ko mobali na Kofi Olomide. Soki mo Kofi Olomide aza attiré na oyo aza kotala lokola mibali nyoso. Cindy ayebi ko se comporter, azalaka toujours sexe pe mena mobali na ye, aza ko attirer toujours, aza ko attirer attention na curiosité à Kofi Olomide. C'est ça l'essentiel. Si kabino ba koza ko critiquer, bo bandaka pe ko yebisa biso pourquoi ba mibali na bino bakima. Pourquoi mibali bakima bino? Tant bozalaka sale, bozalaka organiser te, bozana makambo ekoki ko memela mibali implicité. Bozaka ka bato yaba nini yaba perte mais pas ya Cindy Leker. Aza ko apporter un plus na vie ya Kofi Olomide, azo apporter également un plus na kati ya carrière ya musique na bango ya quartier latin. Donc Kofi Olomide aza na mposa ya mutu oyo akomemela ye un plus, et non mutu oyo koya ko nini ko shina ye. Cindy aza na ba valeur Kofi alingi. Cindy azana ba comportement o Kofi alingi, ba valeur o Kofi alukaka epa ya mwana mwasi aza ko se retrouver ngo epa ya Cindy Leker. Sika ya bino jalousie nini bandeko, ya bino zuwa euti wapi ezokende pe wapi, boko kufa na zuwa parce que Cindy
azalaka mwasi ya Kofi, akotika pe Kofi te. C'est une femme qui connaît ses valeurs. Kofi pese botali azana mwasi na ye bakangama deja bolinga te Cindy alata kiloti azala na makolo kosoki ndenge nini azala wana mwasi selo bagu ya Kofi eza selo yote babino mibalo boza ko critiquer pe Cindy ce to komi kokota na bandako na bino to risquer kokuta ba catastrophe kuna na ndimite ke basi ya malonga bakozala kuna faso boza ko critiquer Cindy ezola kisake bino moko bozala ka satisfait na bandako na bino te comment oza ko critiquer mwasi ya moninga eloko zolekelanga yo mobali ozo critiquer mwasi ya moninga mais oza pe na mwasi na ndako tant to bokende kotala ye aza mwasi moko boye kutu ata soki opesie nyoso akotika la jamais kokoma na niveau ya Cindy mais oza kozwa audace ko critiquer Cindy eloko zolekelanga yango wana eza kolokate yango na lobaka toujours 3/4 ya population congolaise baza na problème mental okomona mutu auti de nulle part akomi kofinga par exemple Kofi bien que na sepelaka na comportement Kofi te mais c'est une légende c'était papa. Bien que to koloba, il y a des choses, chaque chose a une limite nango. On ne doit pas laisser s'apprendre à Kofi Olomide ko banda kolobele makambu. Attention ko lingi fali. Kofi azana ba limite boko ki jamais koleka. Délire nyo sezaka na limite. A plus forte raison c'est que moi si na ya sali binonine. Alati moi mupende na ebimi e monani. Soki mobali na sepeli nango bino ya binonini na kati. Bolobi mupende eza pembete. Est-ce que yaza mwasi ya pembe po azala na mupende ya pembe? Mwasi ya mwindu mupende ne kozala pe mwindu. Ce n'est que normal. Aza ko séduire. Cindy wana soki aza célibataire. Batu bakolinga ye e baza ebele. Bino batu boza ko critiquer ye akolinga tangu supe bino te. Charisme na kanini na carnet d'adresse mwana wana aza nango. Mwana mwasi na aza nango. Aza na carnet d'adresse à niveau na bino te. C'est une star. Azako vrai pembeni ya superstar Kofi Olomide. Bino bozozo makamango na loyenge. Oyo aza neni mbili ya beli te. Mbili ya beli aza kolala na bana pamba. Oyo aza mbili ya beli te. Aza na niveau mususu. Cindy Leker aza ko incarner valeur ya mwasi ba valeur moko naturel ba valeur moko humaine ba valeur moko ya respect par rapport à ya mbili ya beli. Wana ba vérité bolinga te vérité yango wana mantuka na komi na suka oya ko sepeli oya ko tia je Mathieu ngamtu na bino Gilmas Irene Mabweni bamboti ya trop bye.